Bote na bino bande ko balandi ya kanaki télévision ndenge bozali télé mokolo lelo pona kolanda malaka na bino pona mboka esengeli to telema esengeli to loba. Actuellement boyebi situation politique et sécuritaire na Congo démocratique ezali malamu penza te pamba te mboka na biso ezali agressé na bandeko na biso to benga bango bandeko parce que baza ba voisin tozali na bango bandakala ekulu Rwanda bango na complicité na bana mboka mosusu bazwaki mandoki rébellion ya M23 na AFC bango ba kangi une partie ya mboka kasi kolela na kolela kote wana bilenge bakonyokwama bato bakonyokwama alors tina wana tolingaki lelo tolobela likambo yango pe tolobela likambo ba consultation au tata mokonzi a initié qui à travers conseiller naie spécial en matière de sécurité oyo bandaki mokolo a lundi tomoni ba force politique ba leader politique ba personnalité politique ba membre de la société civile l'entièreté nango mobimba bango nyonso baza kokende bandeko opposition pe babengi bango parce que mettre en dieu tata mokonzi ezalaki mais ba mosusu baboyi na bango kokende nazwi acte ya déjà tata mokonzi me babi bakoparticipe te na ba consultation na oyo komema biso la formation ya gouvernement ya union nationale na nyonso bilenge esika na bango ezali wapi tina wana tobendanaki tokutana na moko ya bandeko oyo batalaka mingi makambo ya bilenge ezali bongo mwana mboka Pierre Michel Lunganga oyo ezali bongo coordonnateur national ya ACOJECO ezali bongo action pour la promotion de la jeunesse congolaise na ye tokomeka kokotsa bilenge na makambo nyonso tokoloba tout à la soki baza ko se retrouver topete mbote na mwango mbote ndeke virus. Alors lelo susu na kusali pembeni na opo na kolobela na oitali bongo place ya ba jeune na makambo nyonso oyo ezali bongo koleka na Congo démocratique. Alors tolobela nanu likambo ya ministère ngo ya jeunesse. Tu à l'origine les arrêts qui combinaient ministère jeunesse sport et loisirs mais bakaboli yango alors mais bakaboli et peut apporter eloko to peut apporter l'autre une question na liboso ndenge bakaboli et apporter eloko pe na zopesa longonya na bato bazalaka na likanisi wana ya kokabola ya jeunesse na sport loisir ba nyonso faisait activité physique parce que banda ko pesa charge mingi pe moi loyenge composante jeunesse yango moko en tant que tranche d'âge ezalaka souvent négligé banda ko mi pesa mingi na sport na ba activité mosusu parce que yango ndeko tisaka mbo parce que na yebisa yo que banda Congo banda tilelo tous les différents gouvernements oyo se succéder bazo yebate ce qui va kosala na jeunesse nini donc pour gérer jeunesse c'est tout un problème où ils a tilelo tilelo ataku bakaboli yango mais bazo yebaka ko kapeka ko yeba ko gérer yango pe na kamwaka jeunesse eza batu eza une dénomination scientifique ou bien réfléchie comme thématique ténétique ministère de l'élevage, ministère du tourisme, ministère de la santé, ils ont un secteur 100% scientifique. Mais ministère de la jeunesse, c'est le ministère réseau géré Batu. Batu balobaka, barezonaka, bakoki koye bisayo ke awana, eza malamu te awa. Mais bazo koka ko gérer yango te. Ba ope bazali à venir yambo. Voilà. Mais ce que tali mboka lelo eza na ba problème, c'est parce que préparation à jeunesse ezate. Parce que la rébellion, c'est une preuve que c'est lorsqu'ils étaient jeunes, ils n'ont pas eu l'occasion de voilà. Il y a mutu normal mutu. Moi namboka ya solo, azola kisa Rwandais nzela. Pour aya azo mboka, azo se faire corrompre, azo corrompre yimoko pe, azo trahir mboka na ye. Tozomona makambo ezo sala manamboko lelo na monda lelo totikali ka biso moko nde toyo ka soni toyo ki sape mokili soni voilà. Alors tolobela no ministère yango moko
et kabwana na ndengeni izara ils ont la ministre parce qu'on a la fonction politique mais le reste ils ont ndengeni ti bon tout bonaki et toi conseil national il y a jeunesse alors bandara na salama organigramme on présenter son ndengeni voilà na mukuse ndenge na yebeli ndenge pe ezaleli eza ministère ya jeunesse eza composé d'abord na cabinet ya ministre. Cabinet ya ministre ezalaka politique eyebani partout. Azana directeur de cabinet na ye na ba adjoint na ye puis na ba conseiller na ba expert au ba travaillaka na ye. Après cabinet ya ministre de secrétariat général à la jeunesse. Na kati ya secrétariat général ye moko na secrétaire général azana division unique oyo travaillaka na ye comme ba sous forme ka ya cabinet na ye to ba proche na ye. Et à part division unique toza na ba direction actuellement na koka ko tanga yango nyonso te mais na yoka ke elongwa liboso ezalaki 13 soki 16 et comme 23 direction toza na services généraux au kati nango ba ressources humaines ezali eza na ba direction oyo ezotala agriculture eza na direction ya ba formation insertion des jeunes toza na ba direction de l'emploi et entrepreneuriat des jeunes toza na ba direction oyo ezotala ba brigade agricole toza na ba direction ya activité sportive et physique toza na ba direction ya partenariat bilatéral toza na ba direction ezebele parce que ba direction wana na kati ya ba direction on retrouve encore ba division voilà ba division eza na ndenge chaque division eza na thématique nango na okende na mukuse potango eza mingi te et puis na kati pe ya ba division nde tokokuta ba bureau voilà ndenge ba directeur chef de service baza ba chef de division pe baza ba chef de bureau bazali et puis na ba huissier na ba agent mususu simple o baza na ba fonction te sikoyo pona ko faciliter fonctionnement de relation ya malamu entre jeunesse oyo ministère et bengami kokamba de ministère ya jeunesse to ministre ya jeunesse depuis 2002 de ba créa oyo ba bengi conseil national de la jeunesse. Le conseil national de la jeunesse lui-même est l'émanation de mouvements et associations de jeunes. C'est-à-dire na époque moko juste na départ ya Kondo Mobutu maréchal l'entrée ya musée bamonaka parce que na tango ya Mobutu jeunesse gérama penza na l'état te na tango na ye jeunesse il fallait ala tout un ministère ezalaka jeunesse pour animation na ye il la cahier de yokaki JMPR de jeunesse ya MPR yango nde ezalaka lokola na bamboka mususu ministère ya jeunesse ezali men et pas na biso jeunesse et appartenant à parti état voilà. Donc, voilà, le Conseil national de la jeunesse, Sikoyo, Aza Lokola, organe fêtier, hein, c'est une structure fêtière, il y a des jeunes, Oyo Nakati Nango, on retrouve le mouvement, les ONG, les associations de jeunes, il y a des catégories Nyonso Nakati. Donc, Conseil national de la jeunesse, mission Naye Eza Kosala, base de données, pour na kotika kopesa rapport na direction oyo s'occuper na ba mouvement et association de jeunes direction wana epesi rapport na secrétaire général a remonté na ministre na niveau ya cabinet. Voilà comment fonctionne le ministère de la jeunesse d'une manière brève mais batu balongo la confusion ya komona neti conseil national de la jeunesse to président to ba membre ya conseil national de la jeunesse baza na niveau ya ministre to bakoki kosala polémique na ministre to baza na mot à dire na ministère parce que le ministre de créa sala arrêté portant création organisation et fonctionnement du conseil national de la jeunesse tout comme le ministre à côté le mapé abolir yango elongwe voilà. Alors, yo lobi ke bangonde bato baza tout le balwa cordon ombilical entre ba jeunes na l'état à travers le ministère. Voilà. Est-ce que Maramou ça la réserve considéré na niveau l'état? Oui, ils allaient considérer. Sur le plan pratique hein?
Oui, ils ont considéré parce que le Conseil national est l'État, non? L'État a créé existence. L'État a créé. Sauf que dans l'équivoque, il n'est pas dit que l'association ou le Conseil national de la jeunesse était reconnu dans Mbokate. Non. Parce que l'article 37 de la Constitution de Bisso est garantie liberté d'association dans Mboka. Et puis, nous avons la loi organique qui régit les associations, loi 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif, ONG, établissement d'utilité publique, et autorisé la association. C'est-à-dire, ils appellent une association ceux qui sont créés, organisés, fonctionner conformément à la loi, reconnus par l'État, ils ne sont pas obligés toujours de passer par le Conseil national de la jeunesse. Voilà. Alors, moi idée, il y a dengue ministère et mais token na likambo yo ya tant na biso ba considérer ngo token na likambo parce que ministère oyo ezali ministère à portefeuille et yango ko tsaka mbongo te est-ce que na niveau à l'état tant ba salaka budget par aux louer la jeunesse ezali consistante topé bomo na que yango te sengeli parce que ou to pesa motuya ya ministère. Voilà, ministère de la jeunesse, c'est le ministère le plus négligé, voire même le niveau de budget. Le ministère au budget modique. Et c'est l'erreur qu'ils commettent. Et puis, il y a mis balai. Importance nango. Ce qui il baso c'est la nini, vous pouvez comprendre que c'est le ministère le plus important. Parce que ba jeune bisonde ba reconnaître pe ba kambango yango ya bisonde mboka na biso bisonde toza majorité en termes de population globale ya mboka tozo occupé au-delà ya 70%. Ko gérer jeunesse et ça ko gérer plus de la moitié ya mboka. C'est un ministère qui devait être protégé, sécurisé, équipé, formé, financé de manière à ce que le fonctionnement nango est porté fruit au mboka ezoke. Biso ba jeune de toza na armée. Biso ba jeune de toza ba o ba bengaka étudiant. Biso ba jeune toza na ba ministère nyonso tozo travailler. Biso ba jeune toza na ba institution nyonso. Biso ba jeune toza na ba église. Biso de totondisela ka bango ba parti politique. Ceux qui ba rebelle baye ba recruter ka ba jeune. Gouvernement ceux qui sali recrutement et lukaka ba jeune. Ceux qui ba rebelle ba koti bazo bomande ba jeune ndenge baninga na biso lelo chaque jour bazo kufa na Goma na Bukavu espace nyonso ba rebelle ba koti wana bilenge bazo ko ba kufa ndeko bino bato bobetaka bala bopesa lokumu biso nde tobetaka bala biso nde tonoraka bango musique o bango ba mesana ko sepela o ekenda sango ya ke RDC nde numéro 1 na musique na monde eza bilenge biso nde toportaka vision ya révolution. Aucun changement ne peut intervenir dans Mboka, sauf qui va gêner, va s'approprier Nangote. Voilà. Donc, n'a évité baser la canine. Est-ce que pour être important, pour être productif, il faut la production et argent? Il faut financière. Voilà. Il faut tout bimisaka finance. Finance en vrai bimandengeni ce qui va gêner va intervenir. Voilà. Alors que investissement mon côté, oui, ils ont important dans mon pays. Ce que l'homme est au centre et à préoccupation en Angleterre. Alors pour cette année, le budget il y a 2025, à loi combien? Nous avons un chiffre exact de mais je vous informe que d'abord, Conseil national de la jeunesse Nengezawana, membre et conseil, Futa Makate, frais à fonctionnement pour le Conseil national de la jeunesse et Bimakate, Nanali Akango et Yebanakate. Ministre Abouakeli, secrétaire général Abouakeli, ministre Moko Bachepe, le président du conseil Nakat, exactement, Toye Bakate. C'est là, tout le véhicule. Et Bimaka, mais et mon anakate, et ça la ligne budgétaire, ça la ligne budgétaire, Conseil national de la jeunesse, a un droit et un budget pour le fonctionnement.
mais bazouaka te bakozala motivé ndenge nini pour que batravaille. Alors Bo désigner batu bo permettre que batu va s'organiser, mais bozo pesa bango moyen esengeli te. Ndenge nini conseil national de la jeunesse ya RDC et kozala la hauteur ndenge ba conseil mususu ya bamboka mususu. Ndenge nini conseil national de la jeunesse ya mboka et kozala capable ya ko se mobiliser, ko s'organiser, ko motiver ba jeune to ko honorer mboka ndenge ba jeune ya bamboka mususu bazosa parce que mbongo bozo pesa te. Fonctionnement ezate ba membre ya bureau biso ba membre ya ba association ndeto votaka bango bafuta makate. Donc chaque membre ya conseil national de la jeunesse azana autorité moko to responsable moko politique oyo asoutenaka ye na ndenge na ye même na campagne yao na moment ya guerre. Est-ce que possible moni conseil national de la jeunesse et signer activité moko ya sensibilisation ya ba jeune? Non, chaque responsable, chaque membre ya bureau ya conseil azosa la sensibilisation na ndenge na ye azwaka mbongo wapi toyebi te. Donc eza toujours ba individu nde bato bazo financer moto na point na ye bato na ye po basala musala na ye. Voilà, ngana koloba bongo parce que mbongo penda officiellement ebimaka ya l'été bimaka ceux qui bango nde bazwaka me bandimaka te toyebaka pete wana mbele eza kopesa mana leta ndeko Jules Alingeti tala ba dossier yango mbongo ebimaka olobaki depuis 2002 que le conseil national 2002 que le conseil national de la jeunesse existe. Donc ça fait au moins 23 ans. Oui. Ce qui va dire à mbongo c'est pendant 23 ans de mbongo il y a conseil national il y a jeunesse et mon en a raté et qui ndara quelque part. Ndeko Jules Alingeti olobaki soki dossier ezali to yebisa tala dossier yango mbongo ya l'état bato ba osala mosala pour la jeunesse mais mbongo za omona te bango bafuta marate boyoki awa balobi bato ba osala rébellion ce sont des jeunes ou peut-être bénéficiaires qui na mate ya wana te ya patriotisme tant mususu ba bénéficiaires na ngote parce que bato il faut pas pesa bango ngo bazali rémunéré te ndenge l'état et prévoir au moins conséquence. Voilà ndeko Jules Alingeti biso tolobi musala msoko koloba po etikali ezali yo na ba procureur pour se saisir un dossier. Alors la consultation politique et bandiawa en vue il y a formation il y a prochain gouvernement ou la gouvernement il y a union nationale tout le monde yawa acteur politique lundi baleki PD babandi à union sacrée ya opposition ndambo bakei ba musu ba bi ba kokende te ba société civile pe ba kokende bino ba jeune aux invitation to pe bozali na catégorie moko parmi bato ba participer na ba consultation. Bon, ndenge to mesana kozala déçu, kozala sous-estimé, kozala discriminé na Congo, ba sali yango lisusu, c'est-à-dire ba reconduire une fois de plus la discrimination ya jeunesse. Pourquoi? Parce que ba tchaka biso na lo ya société civile dans toute sa diversité. Alors que biso to kozala mélanger bongote, nous sommes une majorité. Il fallait qu'il y ait une composante jeunesse reconnue. Comme ça, ceux qui composante jeunesse, tout composante jeune, ils ont reconnu, ça va permettre à ce qu'à partir du ministère de la jeunesse, baluka association où ils ont arrêté, légalisé, reconnu, pour que batin de la biso ba invitation. Je vous informe, d'abord, Mokonzamboka, président de la République, Maman Premier ministre, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, oyo bapesi mukumba ya consultation. Pour nga ndenge na ebeli politique ndeko Berand, nga nazomona yo déjà informateur pour la formation ya nouveau gouvernement. Pour ça musala yango. Yango ndazo sala, musala informateur mususa ko bimate. En tout cas, faire quelque chose sans nous et que la contre nous. Que personne vienne là-bas parler de la jeunesse sans nous la jeunesse. En tout cas, botika ko kanisa kabiso lokola babengi biso ba jeune, vous nous confondez à des petits enfants, oyo tokozala ko obligé à consommer ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous calculez
bo obligea kabiso to sala ka ba marche to betela kabino maboko to yemba ka ba jalelo. Non, nous sommes de jeunes, nous sommes capables ya ko assumer ba fonction ko banda présidence de la République ti na suka. Considérez-nous tolingi avant consultation et si là toyoka ke composante jeunesse déjà reconnue tozwa pe invitation ngai oyo ya liboso botindela ngai botinda invitation na conseil national de la jeunesse. Donc conseil national de la jeunesse eyebi ba association membre oyo adhera epai na ye parce que c'est vrai que ceux qui te lobi ba jeune baya na ebele na bango et que ça la désordre parce que l'association peut baser ebele, mais je vous propose botinda ba invitation na ministère ya jeunesse, botinda le ministre ya jeunesse a contacter secrétaire général a contacter direction oyo yebi biso na conseil national de la jeunesse toya to pesa bino makanisi na biso po mboka ekende liboso. Botinda na ba province, botinda ba gouverneur te, boluka ba chef de division provinciale, botinda la bango d'invitation. Là-bas, il y a aussi des conseils provinciaux de jeunes pour que à partir na bango baluka ba association oyo ba kotinda pe ba délégué boya koyoka nini bilenge bazokanisa. Nazoye bisabino pe eloko wana erreur wana bo bandela yango te. Biso toza bantaba ya ba parti politique te. Toza batu bo confondaka biso na ba pasteur na l'église na bango te parce que bato oyo bango ba memela kabino kuna lokola ba jeune ezalaka bana na bango bana bitinda na bango bandimi na bango na ba membre ba parti politique na ba famille na bango. Donc le fait il y a que nga Pierre Michel Onganga na za membre ya parti politique ya mutu moko te wana. Donc na mboko na ko mériter ko sala musala te na kozwa musala te bilenge nyoso bazosi sa classe oyo et koma kaka po azwa musala ifaza la ka membre ya parti politique lokola tata na ye noko na ye yaya na ye asala politique te ayebana na mboko te. Il faut azala kaka chômeur azala condamné au chômage à souffrir. Voilà babiloko mususu bino boye bakate ba frustration ezobotama à partir de discrimination oyo bato bazomi mona victime nango. Et puis quand le rebelle vient azo recruter bango facilement parce que azo kuta déjà na ma pota ezali. Voilà. Merci beaucoup. Évolution ya guerre vue par la jeunesse. Tomoni ba politique nyonso ba kotambola ko mobiliser ba jeunes ba kotana armée. Est-ce que avant ba benga bino mo bozaki na no associé ba bino que non biso to tambola po boye ba jeunes boye ba kina makambo. Non, normalement lokolo elenge kokota na armée pona ko défendre mboka nanga eza mabete. Hein? Pinga moko Michel na benga kabilenge bakota na tinde belé na kankokolo ba s'enrôler pe nazo continuer kotinda pe même na micro na profiter ko benga bilenge bo négliger ko s'enrôler te parce que ba mboka ezo agresser ezo monela biso wana bazo sala yango parce que baza confiance na armée na bango. Armée oyo défendaka mboka ya soleza armée constitué na bana mboka. Mwana mboka ayeba valeur ya famille na ye, mwana mboka ayeba valeur ya mboka na ye. Mais basuka kaka wana te. Parce que bilenge nyonso baza en 19 ans te, netinga je n'ai plus 19 ans, je n'ai plus 25 ans. Mais je suis important, na ko memela bino ba proposition mususu, boko utiliser nga ndenge mususu. Ba jeune mususu pe baza na kanda makasi ya koluka ndenge nini bakoki kozala éligible po ba contribuer pour lutter contre agression oyo tozana ngo lokola ba victime oyo. Mais bakobanda ngo wapi bakokenda biro ya nani aza na besoin na bango. Tozomona ba ministre bazoleka oyo aki asali campagne na ye neti Kulutu Bemba Jean-Pierre na azo féliciter ye makasi mais asuka wana te azongana no sima a consulter biso bilenge toyebisa ye. OK. Parce que koboya ko consulter biso na yebite eloko nini esalaka na mboko koboya ko consulter biso eza lokola bobosana ke lobi bokufa. Parce que ata soki ba destituer yo te ata soki nini te mais okolemba okosundola ka mboka
bana ya chef de l'état baza 5 ata soka che bango nyonso na armée parce que na oyo ka batu voilà je réponds à ces gens bon toboité c'est une bonne idée de proposer au chef de l'état à commencer par dans le bâton politique nyonso ka oba ba politicien nyonso batinda bana na bango chef de l'état za na bana 5 excellence Bemba Gombo mama Judith tozwaka bana ya ba ministre wana nyonso bakozala ata 500 est-ce que l'armée congolaise a besoin de 500 militaires seulement omoni ke eza likambo ya biso nyonso ata soki tozwi faci lelo atie bana naye bana 5 wana nde babundela mboka bango moko non donc tout le monde est important tout le monde peut jouer un rôle pour na kosunga mboka dans son coin avec ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut apporter comme contribution. Bakoki pe otinda ba na makasité, il faut ça la volonté. Les volontaires, voilà. Pe mutunyo so pe tende mukatinda ma kwa kende na arme. Mutunyo so atangama za la soldate, mais mutunyo so atangama contribuer d'une manière ou d'une autre pour na kosunga mboka. Je prends par exemple yoza journaliste. Ngana za soldate, yo poza soldate. Mais les autres les l'agression, tout informé. Ngamo qu'on a sali ba campagne belé contre des informations, manipulation ya ba jeunes et puis intox information c'est belé oyo ba jeunes congolais bazo publier, bazo partager gratuitement mais à l'okuta contre mboka na biso. Donc ba manière c'est belé ya ko bundela mboka ko défendre patrie na biso mais ba konza mboka ba yebi ko pesa biso posa wana bazo décourager biso d'une manière ou d'une autre entre autres ba consultation donc yo kaka lobby bateau ba kobima ba ministre kaka le même bateau yo baza pena ban aza wana Kinshasa aza ministre aza na ba institution mais baleki na ye baza na M23 bande kone baza na AFC aza na bandaku na Kigali wana na Uganda na Burundi baza na bandaku kuna basololaka mais aza pe awa kaka le même bateau bazo trahir chef de l'état. Ils ont l'entrée facile chez lui. Basololaka na ye à tout moment. Il les écoute. Kakabango. Et puis, je ne crois pas trop que le gouvernement d'union nationale ait apporté solution parce que le gouvernement d'union nationale est bandit les lotés. Partage et pouvoir le col à gâteau et bandit les lotés. Union sacrée, majorité présidentielle, FCC cash, na ba oyo toyoka na masango toye ba lisu ba kombo na ngote e ya kakake pomboke kende liboso po kimiezala mais ebota kelo mais est-ce que bino ba jeune dans bo singa po bokota na ba consultation parce que toyoka ka ba pe bazo singa po ba pesa bango par na bango pe bazo monda eteni ya gâteau ba pesa ba ministère bino za bongo te na lobi ezala tokota consultation ezala tokota na gouvernement ezama be ezomboka na biso ndenga na za poye soki na lobi bono menga na sa lisumu na cause la ministre était soni nini tokoyokela ezomboka na biso c'est tout à fait normal mais ce que nous disons est que to banana na consultation parce que toza pe na makambo toko proposer zomona ba jeune ba kozwa biso nyonso te mais soki sali ke lelo ba meki honorer biso bazui moko kati na biso o biso toyebi ba memela biso ba jeune na diaspora te tolingi ba jeune na parti politique te ba jeune ba uti diaspora te jeune pe akobima ministre tolingi koyoka te kaza pembeni na mutu moko ya gouvernement ko banda présidence tina se tolingi te bozwela biso un jeune oyo biso toyebi aza combattant aza militant mais na société civile parce que le mal avec le jeune qui provient des partis politiques est que tant azo kende kuna dans sa tête ayebi ke nazala nyongo ya parti politique nanga oyo alignaye na liste pour ba nommer donc oyo ya ko sala nanu ezana nu ko recruter ba combattant ba militant soki ba membre ni ba mibengaka ya parti politique na bango à se faire entourer na bango asali bango ba polo ba yembela ye ba jalelo maman sociale papa social ndenge to mesana alors que le vrai jeune o baza non aligné batikali ka ko souffrir total ka bango kaka to betela ka bango maboko boke ezala na kimia te ceux qui pour na bino ba kopesa bino ministère ni so babika moko parce que babi o ezala format moko eza moi réduit so baba kopesa bino ministère ni ba pesa biso ministère ya jeunesse
Et ah puis, bon, donc ministère de la jeunesse c'est géré par la binomo. Biso moko to gérer yango ba pesa biso ministère ya jeunesse ba sala yango ministre na vice ministre. OK. C'est un grand ministère. Donc ministère ya jeunesse qui ministre a voyagé, ba dossier a bloqué. Alors que ba jeune ba plus nombreux que le reste ya ba couche sociale ya mboka. Vous mona tous ala na vice ministre et puis eux à la ministre ba classer yango parmi ba ministère régalien, ba augmenter peu budget pour na ko futa bien ba agent ya ministère à jeunesse parce que baza bien traité ba pesa budget pour na fonctionnement ya conseil national de la jeunesse, ba membre ya bureau ya conseil national de la jeunesse, même ba conseil provincial ya jeunesse bazwa kapé quelque chose, ba kozala na motiver, ba kozala na mutema malamu ya kozala musala malamu. Vu ba enjeu politique na mission oyo ba repesa gouvernement oyo ministère de la jeunesse est comme vice primature, hein? Oui, c'est la clé. Moko oyebi hein. Oyebi mokolo président de la République ezala oyo. Ezala mokolo to kozala ka to za lisusu te ou bien to nuni. Président de la République oya kotia jeunesse priorité na ye. To premier ministre nyonso akoya na mboko atie jeunesse priorité na ye. Ako réussir en tout et pour tout. C'est la clé. Botika ko négliger jeunesse. Vous négligez l'opi yamboka. Arrêtez de vous battre kaka po mandat na bino ya lelo bonga au lutte bo gagner combat kaka lelo botala kapé lobby. Les véritables hommes et femmes politiques ou femmes d'État ou hommes d'État, ce sont ceux-là qui travaillent pour la génération future. Vous travaillez à kaka pour ba voter binoté, ba travailler à kaka pour que ba asseoir pouvoir te bo kanisaka pe bilenge. Voilà. J'insiste, bo kanisaka bilenge. Bancadreur ya bilenge, bo tia bango na ba condition ya malamu. Ministère ya jeunesse, bo pesa ngo budget ya bien. Secrétariat to administration ezo gérer jeunesse bazala dans les bonnes conditions. Conseil national de la jeunesse, ba membre ya bureau nango bazala pays. Et puis budget et bimaka, botika ko détourner mbongo ya fonctionnement ya conseil national de la jeunesse. Eza bizaleli mabe ezoyo kisamboka soni parce que tozozonga sima toujours. Voilà. Donc est-ce qu'on a fort ici on a bilenge o ba bengi ba wazalendo bazao. Omo siko ekomi kaka mais c'est na ba FARDC na ba wazalendo. Parce que ba teke la majorité ba wazalendo wana ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Ba uti ko matambongo wa. Ya ba uti ko doubler d'ailleurs solde et ba militaire ba bakisi su kanyoto mo likolo pona ba oyo bazali na front. Non, c'est bien. Et c'est le côté Lukaka Yangwana. Parce que parmi les causes où ils ont affaibli l'armée Nabiso, le bis salaire les amouké, nguna kuna la publicité à salaire likolo, nyon soane jouaka. Parce que imaginez ce que ça peut faire dans le cœur d'un soldat, oyo bazo foutaye 300 000 francs, 200 000 francs, naebi exactement ce que bazo waka combien. Mais abukani likolo, ayebi condition nini te bana na mwasi batikali to famille batikali eko ezo sala malamu te. Mais lokola ba doubler, je pense que motivation est komata. Et puis butu a kufi atiki même famille na yeso ba yeko zo salaire na ye ba ko regretter parce que une vie humaine est gâchée, mais au moins ba yebi que non a kufi mais atiki libiso quand même mbuma ya musala na ye. Alors, tout le monde y a sur le plan de la front diplomatique, bah résultat déjà bandi quoi ya malamu. Bon, on suppose que tout le monde a de quoi azali pe wana na ministère ya affaires étrangères, so talibo monde que azali jeune. Ba sanction quoi déjà contre Rwanda, na contre Batumsuso bazali na ngambo ya Batombo. Est-ce que tu vas espérer que Kimi Kokozonga à partir de Bassantiwa? Les distraction. Ah. Les distraction. Et là, to bundeli, les russes le bien aux distraction. Oui, on nous distrait. J'assume ça. J'assume. Au moni diplomatie au chef de l'État au Sala. Très bien. Au moni oyo maman Badin Kaikwamba Thérèse. Voilà. Très bien. La sanction, c'est pour nous distraire. On peut sauter exemple, moko.
l'homme le plus fort du monde aujourd'hui s'appelle Vladimir Poutine, n'est-ce pas? Tanga bandi qu'envahir l'Ukraine. Vous avez vu combien de sanctions à joie? C'est tous les pays du monde qui l'ont condamné. Voilà. Sur le plan sportif. Voilà. Mais tant à frapper, à gagner. Pays à Liboso et Luki qu'on négocie, c'est les États-Unis. Qui a grande puissance. Ces gens courent derrière les intérêts. Il ne faut pas continuer ou bien rester, il y a se féliciter qu'on applaudisse les sanctions diplomatiques et tel pays est condamné. Banda condamné, rebelles les ont avancé. Organisons notre armée. Rébellion écotique, espace conquitté parce que condamné na Belgique. Jamais. Un rebelle qui vous prend un territoire ou qui vous prend des villages par la force pour qu'il les libère, il faut appliquer la force. Mais Batiki walikali na diplomatie et ça frappe wazalende côté libango beti bango. Bon, on a respecté Lokuta ça a toujours été comme ça. Et ça la rebelle ceux qui batiki mboka bakoloba reprise stratégique même ba far DC na biso. Tango ba okima. Toyo kage keza reprise stratégique. On n'a pas voulu qu'il y ait beaucoup de morts dans la ville de 20 décembre. Mais en réalité, donc, ce qu'il faut faire, il faut que chauffer Bango. Diplomatie et qui tisse à ma côté. Madame Wagner, voilà, Kaikwamba, en tout cas pour des chapeaux, continuer dans ce sens-là. Et Bongaka, Bazo Pesabiso raison na Mokili Mobimba. Mais sur le terrain, tous à la rapé moi makasi. Bako distraire biso parce que bayebi ke ba Congolais balingaka batu ba côté la banque parce que biso to mesana kolela lela. Okoyo kaka résolution ce qui 22 combien ce qui 35 il y a Nations Unies. C'est pour nous faire taire. Nous devons frapper sur terrain. Donc bateau barolo baki non pour ba hypothèque belé non il faut privilégier le front diplomatique. Non, il faut frapper. Il faut la diplomatie et bêta. Il faut sur terrain tout renforcer et capacité à armer Nabiso. Tout la diplomatie nous distrait. Diplomatie et la française a discours. Caméra le baki solution diplomatique. Bato belé sango. To moni nani ba opposa pe mususu ba tokeneka na schéma basango o le tokenda makambo kobunda na lobia tango Mzee Laurent Désiré Kabila na ba rebelle na 96 98 ba envahissa Zaïre ba condamnation uta de partout n'est-ce pas tango ba kota Kinshasa ba bengani Mobutu ba collaborer na yete hein ba félicitations elanda voilà bango baza simeme bazo condamné et sili Moutouana comme partenaire na bango. Tango babomi Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils n'ont pas condamné le coup d'État, ba condamna. Mais Simanango, ce sont eux qui ont encadré bateau basala coup d'État. Ça se fait partout au monde. To la nakawanate. Diplomatie, oui, la diplomatie doit exister, elle doit bien faire son travail, toboïté. Mais ce n'est pas ce qui va nous apporter la paix. La paix, nous devons nous battre pour elle. Nous devons nous organiser pour en avoir. Nous devons l'arracher des forces. Parce que Baboto Libisomboka par la force. Voilà. Avant aussi, ça va être 5 minutes. Alors que, ils allaient parmi les jeunesse. Consommation, il y a Babiloko, il y a alcool, parce que les jeunes presque nyonso ba komi na kwiti na ya ba bière bien brassée na ya ba biloko bango ba benga ya ba Kadhafi na ba bombe ba diamba nyonso wana e komi biso tanto okola po mona mutu akomela diamba na balabala na ye moko komomeli diamba akobanga sikoyo mutu akozwa diamba akeko pelisa ngona lituka ya ba voisin maman excusez na pelisa nanu moi moshoro nanga apelisi pe a se gêner pe te et comme loko eloko moko komi
accepter la société. Bino boza kosala nini? Likambo oyo boko lobela yango te, jeunesse kokufa. Moto mayele akomi lokwa zoba parce que alangwa mikono nyonso. Éducation ya bato ezali ko beba. Au moins maintenant il faut tangisa bana ya deuxième primaire. Aye na kuiti. Voilà, ça c'est un fléau que nous regrettons nous tous. Les en a Kinshasa, les en a province. Mais responsabilité, ils en a deux niveaux. Le premier niveau, il y a responsabilité, il y a fléau, ils en a niveau, il y a famille. Ceux qui famille, ils 8 ans, il y a qu'à préparer bana. Bako mabatu ya malonga lobito bazala ba responsable. Bako sala tout pour éviter bana na bango bazala bongo. Le deuxième niveau, c'est l'État. Parce que si la famille est sous kaka, et comme la responsabilité à l'État. L'État est moko apesi la société ya masanga ya mabewana mikanda ba s'installer ba teka. N'est-ce pas? L'État est moko de l'autre côté, misala pe ya kopesa bilenge wana ezate. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est le manque à faire qui pousse la plupart ya ba jeunes ya kosala n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, dans le moment où les jeunes congolais belé, vous aurez l'occasion de kosolana certains jeunes tozana bango ou ngana encadraka. Na projet. Pe ba leader mususu ba jeunes. Lelo okoyoka bango. Lelo ba jeunes tosenga kasu misala na gouvernement te. Nous sommes nous-mêmes des entrepreneurs. Nous sommes capables de créer des emplois pour nous-mêmes. Imaginez un jeune qui crée, je prends un exemple bizarre, son salon de coiffure. Ceux qui vont financer, vont payer à 2000, 5000 dollars. À son équipement, na ya s'organiser. À Kolongola, 10 à 15 jeunes, baninga na na chômage. Parce que ceux qui te lobby que le gouvernement ait créé d'emploi pour na ba jeunes nyonso et kokokate. Voilà. Nous avons des jeunes qui ont créé des associations, qui ont des PME, des petites et moyennes entreprises. Il y a bango moko. Oyo, ils ont promettre. Ceux qui politiques y a malamu izali malheureusement na mboka na biso ba politiciens balingaka bango mo bazala plus riche que population. Voilà, ceux qui politique y a malamu ya ko soutenir ba initiative ya ba jeunes ezali mise en place et exécuté beaucoup mona que nani chômage et que se faire absorber très facilement. C'est vrai que ça ne va pas disparaître à 100%, mais beaucoup mona que ba jeunes bango moko baza capable il y a pour créer ce qu'on appelle l'auto-emploi. Donc, la solution pour éviter ou bien pour mettre fin à la prise, il y a ba matière toxique, ba stupéfiant wana, et ça pour créer ça là. Parce qu'un jeune, lorsqu'il est occupé, à s'intéresser à ba mela wana. Voilà. Donc, comme le souga kasi yambote to silisa to ko tuna bilingi to pour point de vue na bongo par rapport il y a la consultation surtout. Voilà. Hein, par rapport à la consultation, par rapport au et au Kendegoni. Na l'état na biso na senga na ba réforme ekota na secteur ya jeunesse. Lelo so tali assainissement na biso ya Kinshasa ko sala na ndinga mabe parce que création ya brigade des athées. Brigade des anines, brigade etambola na mokonzi moko na ordre moko. Environnement batangisi biso toza na 3 secteurs, toza na assainissement du milieu, toza na aménagement du milieu na entretien. So tozi 3 secteurs wana to engagé ba brigade to sali to zane tout quoi baike ou ba wepo to sala musala ya assainissement malamu na Kinshasa et puis ba pesa muto azo sala assainissement valeur na nyina lobela mingi na secteur ya justice mrambo etali justice o to senga na gouvernement o ezali koya to ngi ba réforme judiciaire alors bo former batu d'une manière numérique pour na ko sala la mboka zaka ko simba minduki te. Ça, la mboka ezaka na aussi pour kende guerre mais on travailler d'une manière numérique. Vous allez en contact na ba o bazo travailler ba faire DC, pour partager l'information, pour travailler pour na école. Lelo ce qui Chine ezali ndenge eza lelo boy parce que Chine mingi alobeli asaleli pe agriculture. Yango en tant que jeune lelo na poste ya mboka nanga poste tonga ekolo nanga nazo senga ete gouvernement oyo eza en place amega ko kanisela biso bilengi toza na posa pour promouvoir jeunesse na biso. Tous en pour que le gouvernement n'a biso et puis ça biso ba étendu et puis sur matériel oyo to dio ko sala lango agriculture tous en pour ça que mokile na biso mboka na biso ko na biso yo e ki ne pe liboso lelo to chito ki na ba maluko to ki na ba monga fula
tozana ba espace autre qui kolona biloko o biso mo to ki kolia biloko na biso pourquoi tout ça biloko libana mboka tozana posa que l'état gouvernement na biso epesa biso makoki o biso bilenge lelo tozana posa tete ki kana ba bureau tozana posa tete ki kana ba ministère tozana posa que ça la bilanga tout cela peut bilanga pour être bilanga tout ça la wana ekoki laisser une grande partie ya mboka na biso na biso lelo économie ya mboka so eza un peu bloqué parce que manque d'emploi mboka ezokotisa te bajene ebele mpe tozobunda na chômage makasi ndenge oyo basisaka classe omona moto asisi classe un licencié aswiki na kokumba moto abima na ye akoma kokumba moto mosusu akoma okende libongo amemaka basaki na yango mpona kopromouvoir secteur ya économie ezosenga bacréer baemploi bafinancer baprojet ya bagene otango jeune nyonso jeune akoti projet bafinancer yango jeune wana akoengage bagene mosusu ntango akoengage bagene mosusu ekodimine mpe to ya chômage tango ekodimine eza économie ya mboka emati to ya kikulu na pe edimine ekosunga pe biso ba jeune. Nous les jeunes toza bato moko ba négliger biso mingi. Donc biso ba jeune biso ne ba voyou, biso ba jeune biso ne bato donc bato nyonso ya mabe wana et pourtant toza na impact na mboka na biso oyo la République démocratique du Congo. Ce que nga na rosenga kaka. Na l'état nos autorités ba valeur na biso jeunesse pour biso peto kota na milieu de travail to la sape ba potentiel na biso awa na ekoloba par rapport ya gouvernement ou fo ebima kalate ya union nationale biso toza ba jeune toza na posa pe ba jeune ba kota na kati ya gouvernement ou ezala raté to mona rara ba papa na biso ou bazalara bazozonga raka on a aussi besoin que ba jeune baya ba batiape babaksa un plus na oezo zanga parce que aujourd'hui jeunesse ezo kine na opengwama parce que bazo place à jeunesse ezati mais gouvernement oyo koya ba vraiment ba penser sur biso ba jeune ba pesa biso chance comme ezala na bamboka mosusu tozomona ba ministre jeune moins de 30 ans 25 ans 27 ans voilà bouti kolanda bilenge pe bouti kolanda masolo oyo tosali nandeko Pierre Michel Lunganga ozali mon coordonnateur ya Akojeko boyoki makambo lobamia ba jeune ba kosenga place na bango bango ne ba kolomboka tambolo bara la jeunesse et l'avenir donc ça dit que vous reconnaître bango ne ba kolomboka so bon négliger ba kolomboka lelo lobby eza ya kokufa ngala lobby musala na ngeza ki wana musala pe ya ndeko Pierre Michel Lunganga ya koloba a lobby aleli etikali pa ya bakambi mboka bozo ba responsabilité na bi. Merci Ekei Bongo na mwana mboka Patrick Lusala zaki sima caméra montage sima makepa ya Tony Binda nde tokutani misusu la semaine prochaine na numéro misusu ya émission na nopo na mboka rédivision mokolo ya dimanche na 11h15 potika la brancher na canal de télévision la télé vérité.